Pas solo la vérité. Bill Clinton oza grand animateur na mboka oyo pe à son âme ba Rafalt balanda yo. Donc il faut la exemplaire ba succès nyo social na mboka oyo kolinga ole kisango na mpipete koyaka na ba TV kolobaka loba mangambo eza en sens te yango moni lelo ba musicien bele bazokufa ba artiste à danger et senga chaque kongo na famille na ye ba ke ko senga pona ye. Donc il faut otala avenir nazo sala nini pe pona nini eloko ni ekoleka exploitation. Exploitation. Te ba exploiter nani na lobby. Il y a le bar à exploiter Vinconi. Siko, il y a le bar à exploiter Vinconi. Papa va exploiter nani bo biloko ya lia na ndako papa Hervé. Les exploitations te bala mele ba zikele moto po nani. Après na gourmand na ba luba lia ba fufu ebelebe. Aze le route. Pas solo la vérité. Mambo tozomona maison menga na mona ngo ne lupango ba mongo. Omwe lupango ba mongo ba bote mebele ba swana na pamba. Seka ko swana ebimi ba tuna ka wapi o na maison mais collègue azara master. Ta pe collègue des on au boti ba na lupango famille. Maison mais ezali lupango famille. Viens na boti siko ba ni wana. Ya omoni bana wana o ba bota na mapango famille ba yaka na poli na ba noko na ba nani. Ba yo pe so za ino shebi no bana melki ba nge ba no manquer. Pas solo la vérité. Moi contre ta yo bika mboka na biso nde to pesa visa. To pesa visa valeur. Mais azarande na moyen te poza na mukanda te. Azana moyen te poza na mukanda te. So azana mukanda nda kindara kindara ne air tout. Nazana mukanda te tout sani. Afaine ka beaucoup la bana. Faina ya aosa musique na EP album na ye yangwana chakala 32 millions de vies. Ça va. Pas solo la vérité. Kozala na orchestre ya mutu. Moko boy po wera son aza grand. Soka zuyo za na étoile au brûler ka. N'étiez pas une étoile à brûler. Azaka une étoile na maison mais à brûler. Si quoi y a une étoile na ye moko étouffé. Ya okanise loko ya mutu yo kanisa mo mutu na bale na lupango bio kanisi bala ngomi ya famille ezala. Te ya bana maison mais na combien na ya te combien. Ate loko te. Ata eloko te ayaka aboki bakri na ye azupe o ya kokai kozo na bientôt sur la malembi. Est-ce que vraiment Bill Clinton ayembela net ngabo na pesa Bill Clinton ata $200 aboa ngana osala ngote na somba basaka fufu bana balia te wana za perte. Pas solo la vérité. Il a accompagné vos premiers amours, il a bercé votre jeunesse et vous a consolé à travers ses chansons quand vous aviez le cœur brisé. Durant plus de 45 ans de carrière, le voilà encore avec un nouvel album, Légende Diamond, qui définit en réalité ce qu'il est. Koffi Olomide, le grand Mopao, vous emmène sur une autre planète. Koffi Olomide, Mopao Mokonzi à musique congolaise, à Yelibino, album Légende Diamond. Ponaba fan ya bonne musique. Ba fan ya musique internationale, ba fan ya musique sans frontières. Mopao Mokonzi à Kanisibinona, album des albums, Ponabino ba légende de la bonne musique. Allez sur Koffi Olomide YouTube pour savourer de la bonne musique. Légende Diamond. Les darons au charbon, maman achète du pain, fini le biberon, les enfants. Oui, nayebi bino na kati ya Paris na Aubervilliers awa mubimba mbisi esala makakaka na Galaxy Mambo ata ukei suka uzonga na Galaxy Mambo petit histoire ya mbisi na kati ya putu awa c'est la Galaxy Mambo. Papa mama olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers oza mobimba. Restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson tala nde ba bimisi yango tande ba nyengeli ya matungulu kitoko yo wapi ekei Saveur, savonnier, savigné. Biso na aussi samonga moko. Fona benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions.
Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Voilà, selon la vérité, elle, Kinshasa avec Judith la bio bébé de la presse. En tout cas, bon, mon akaka kindenge zalara. Depuis que vrai, selon la vérité télévision, vous en avez pour commenter, liker, partager mes émissions et que ça l'a vraiment bien. Encore merci à mon patron, je dis bien mon patron Aigle Miqueugnement depuis quelque part au monde. Pourquoi pas toute mon équipe, il y a solo la vérité télévision là, je vois mon cordon Micra Malonzi. Pourquoi à Jordan aussi, en tout cas, je vous aime bien. Merci na ba otu ba commenter ba émission nangai. Chers internautes, le loto me campeto solo là sur nos actualités parce que l'actualité nous oblige de dire de parler. On doit vraiment en parler. Pourquoi pas parler de Stade de Martyr et faire rigoler la jeu de Niansa. Ni papa veut, hein, babi muta slip ça. Martyr, batinyo so petit martyr, ba lo fele, ba oser mais avec faire rigoler. Donc, bakelo ka bien kozala. En tout cas, to me camper to solana Gaulois libéral qui est Yampaka. To me camper to solola. Oh, nyo so mingi to solape, ba popo teni ya Bill Clinton par rapport ya projet na bango ya dynastie. Ma Montréal nanga zo kota déjà mon invité, ba mon ade Yampaka les sages. Ouais. Bonjour Yampaka. Bonjour la bio de la presse. Kande maman Kindara. Na edike. Bah yanga vraiment il faut na bandana na babuna ni talaka ba jour rebelé c'est vraiment qui a bon année na place ça et puis Miguel qui sous ça bon année na vraiment place ça page Matuba bon année na et puis mon beau Gina Mamale bon année Arlo Bantumbongo y vraiment ko raté moto vraiment moto Arlo Bantumbongo to Yvette Biazanoti maître Zet Balébé les séjours na kini Kano les gars qui tournent puis Gilles Semo type Bokana Dynastie plus balle des matchs, charge à Djogo, Gilles Semo, puis charge, il y a Captain Patrick Mboye. Naza Siko, pas na redon tous. Ma banga bolia qui bien, balia la bonne année bango, puis ça aussi va colter. Ngana so la raté, ma banga po na mbongo non, na so la nango po na lobby nanga. Net na boka ba grand prêtre Béra du prince des Amunda sans conquérant, prince Azam moko na mamba mboka o Pérou Azamoro Ferrego, la prince Azaramoro, Béra du prince des Amunda. Voilà. Nga sola nga te pona mamba mbongo te mbongo ekendare bon relation tikala. Ya pas kato sola un peu ma solo ya Stade de Martyr avant to kota basi jaminene nan parce que os appelle maman likambo o le ba tuba ko le ba commentaire faire rigola rotonsa te faire rigola osala mpiaka faire rigola ana capacité pe mesure te ya ko beta Stade de Martyr en tant que Gaulois en tant que mutoyo oko sala mamu ya bien pe na banaliste no kitoko lo bani pour na Stade de Martyr. Stade de Martyr eza kitoko eza vraiment kitoko batu tout ba osala décité na Stade de Martyr wana Torosala ka ande musala moi to lobelaka ngo trop ezate et comme on dit loko tozo lenga yango pour faire déjà beta ba Stade de Martyr l'orchestre azaki cofondateur l'orchestre azaki cofondateur maison mère sa beta Stade de Martyr oh yaza mukolo eloko donc siko ebongo donc eloko ya yemoko lisusu ndezo beta donc ezamambo eza pété nyonso na pété vraiment na biki daki chambre de bonheur aolandanga vraiment chambre de bonheur eloko kutu eza pété ya biso moko et bon trop sûr soki yoka kutu niveau comme na bisiko comme ya bien kotaka soki tozolo mamba faire kotaka héritier te kotaka héritier te yazana un petit bébé ne fume pas la pipe. Oh, et bon, il y a un petit bébé. Et bon, il y a
kasi musicien mazana un petit bébé na makambu yango bauti na maison mère petit bébé bauti na nani bo fera muningane loba yaki na orchestre ba feri na maison mère o ayaki na orchestre ba feri na maison mère o fera za cofondateur oh ya vélo avec son commission za so parmi les fondateurs de to me mama moite yango moni mama bato ba mo profiter balinga ko boire avec son été na pesi mbote na Igwe de la Forêt Igwe azara moko za Viensone mukolo wenye muzika maison mère o ezalaka ya Didé Masela ekoma ya yi ezalaka nani nasina lobby nasina lobby donc nasina lobby les sages moi on a bien les sages bim ça va bloquer o ezalaka ya Didé Masela ekoma ya yi donc ya yi donc botole loko ba bon mosinzo bazoyemba ntina banzembo eza autorisé donc mwana nyonso mike kolobaka te so tosola no trop kosola nanga mama héritier tete héritier aza na niveau oza na problème na niveau te c'est mon petit mazana na niveau te niveau beta stade azaki na monte na niveau musical pe na comité tala mutasali 7 ans tosola kozala na orchestre ya mutu moko boy po wera so na za grand soka zui oza na étoile au brûler kaka neti ye pas une étoile à brûler azaka une étoile na maison mère à brûler siko aye une étoile na ye moko étouffé mais yango wana mais mam nazo sola na yo yango na yebité na dia nimbo vraiment na Suède na yebité mam nazo sola no o eza juste naza besoin na obimisa pona bimisa na bima Yampaka mama ya minene to solo la ba stratégie ni bino ba golwa bo go sala pona stade de Marty parce que to boy emela bino to boy bo sala mpiaka na be to boy boze elia bino to ba stratégie ni bino ba golwa bo ko bimisa pona stade de Marty wana na biso te ba golwa na ba gladiateur na biso ba golwa libéral to yebi ke jour wana biso to sala campagne américain pona stade na biso premièrement déjà na 60% récite et zanan avant publicité. Parce que tant on a la publicité donc 100% récite et zali p total. Total ou à savonté total ou à total. Ma pas tout ça récite total mais bimi lelo total à savon. Total à savon et détergent. On jaté. Te to ba bien to tika ba onja na ba sardine ani bino biloko na bo sango te biloko wana to sala te ba pesa kutu ba sero ba mongo na paka juma ba ya maikato ba ser bo kunja pela ozuye bo sisi ya persona bi kutu na onjelo wa valet siko bo ba pesa kutu ba ser maikato donc biso yo pesa billet biso so ki na paka juma bo sisi na e apesiona bi wala na paka juma balela kutu bakoma solliciter so na zole ke bon na yo pe moto amikpape moto moninga no anzoto mikia ko beta ojwa biete nga mume kotaka ya ndive donc ngama mwana kotaka. Voilà, on continue avec Yampaka, le stage Yampaka, les Kamama Stade, parce que tu as fait rigoler la jeu de Nias, ça la maman mine, parce que le yem est à côté de la bino. Donc, on a là, n'est pas na biso, on a na cop à papa Hervé, donc, azo sa la cop naïe. Au moni le stade où ils ont Messi azozoa, né azoa mondial. Tout le monde a les likes que Messi faut azoa mondial, Messi faut azoa mondial. Donc, tout le monde doit aimer la bonne musique azo les likes faire et il faut habiter à martyr. Donc, ils ont déjà récité. Maintenant, quand on a passé de l'île Sabi 2023, nous sommes sur l'activité Erosim parce que les années électorales, le sacrifice est allé belé. Depuis le mois de janvier, le mois de septembre, l'activité aussi, mais bino stade des années en juin. Prophétie bimara car pas de l'est moment na kemabe. Oya ko sala pia kana be ose. Non, biso pe prophétie zali o nyonso za na cancer mbula o il faut akufa. O nyonso za na cancer. Aliara na kombo ya Yesu il faut akufa. Nga aliara na kombo afere nde pa aliara na kombo ya Yesu. Est-ce famille ya Yesu ba yebi deniles. Menga ba gigola ba yebi nga. Tobi msama mbalo kuta te yazo lia na kombo ya Yesu. Famille ya Yesu bazo yeba ke mutu mo azo saiza kombo ya na ba on pe na ndenga mabe. Donc, professeur Simba te. Et Simba côté nini? Et Simba côté nini Carlos Bilalanga et ko Simba côté nini? Tout le bama mususu bien te. Tout le bama mususu bien ba Denis les suana. Donc basolo bama moko boy o ezanga tina donc ezanga tina vraiment ya osakana te. Donc tu yebi ke mama mongo kindaka bo. Ya pas parler un peu maman à dynastie volume 2 et au sala bino déjà moi mbutu nande ko na bino frère na bino Bill Clinton. Et le koni ekoleka exploitation. Exploitation. Te ba exploiter nani na lobby. Il y a le bara muto exploiter Viensone.
siko ya lo ba muto exploiter Everton ne Voilà, bon Bill. papa va exploiter na ni bo biloko ya lia na ndako ya papa Hervé eza exploitation te balambele bazikele moto po ye nani après na gourmand na bango baluba lia ba fufu ebele ebele azé lorotin Bill Clinton c'est notre frère frère Nabiso, vraiment frère Nabiso, Aza, Azalaka Ningaza, papa Hervé pas Azali, car Ninga Azali dans l'orchestre. Tout le monde a raté pour et comme Mamoussou ya berre. Mambo to zo mona maison menga na mona ngone lupango ba mongo. Au moins lupango ba mongo ba bote mebele ba so na pa pamba. Ce ka ko so na bimi ba to na ka wapi o na maison mais. Mais bon, qu'est-ce que c'est belé, tout le monde a mambo, on a na famille à Kofi Olomide, na ba na bota mambo, on a na famille BCBG, est-ce que yo soyoka Rio bazo so na bano balongwa longwa, ba so na raté donc maison mère, il faut luke changer comportement pour les ala bien. Soyoka bongo bazo qui ça président na bango oué ranson son. Bango ba so na ba papa leki na bango bazo luka ko so na so na mais papa leki qui para bango te. Oh, frère aza papa leki bio. Oh, et bon ça muninga na Baba yi. master non? Oh. Tu dois reconnaître ba master na maison mère. Baba master te. Ah. Collègue azara master. Ta pe collègue te zo de oboti bana lupango wa famille. Maison mère ezali lupango wa famille. Viens na boti siko ba ni wana. Ya omoni bana wana o babota mana mapango wa famille ba yaka na poli na ba noko na ba nani. Ba yo pe so za no shebi no bana melki balinga ba ndo manquer. Mais oui. Oh. Mais le ko ça les akili mamuna bango na sele yo. Mais to komona lelo akotisi na faire na kati. Ya ki mutema mabe eza jalousie. Problème ngo photo sola to komo sola Bill Clinton T Didier. Mais au fond yoga mato sola. Neti Didier. Soki Didier azwani na Serge. Et bongo ya papa Hervé za nini na kati. OK. Eza eloko mo eza na kati te. Eloko ekomi ko sala pa ya Didier ezali complexe. Na mutu na ye. Oyebi ke Bill Clinton on a zwa mbongo ebele na vie. Anginda na confinement, akwei na confinement. Azwa mbongo ebele na vie. Asala na ngwe eloko te biso batutinda ete. Azwa mbongo na musique. Na skole te. Azwa mbongo na ndenge pe akwei biso batu. Tolobi akwei ate. Donc alors zwa sens na comprendre ngo lelo papa moi ebisinga bité biso balubeza akabu. Muluba so akwei akoma motema mabi. Mais alors garder personnalité et ça la bien. Tokoyi ko finga yo te pe to fingo te o tozo betaka eza ba vérité. Garder personnalité et ça la bien. Oza grand garçon osi oboti bana bakoli ba ebi yo na ndeko na oferi bozara bien. Soko zo ina ndeko musu kutu soko za ina sagesse oko so na faire na comprendre Serge te mais akoke na ngabo ni faire ko benga Serge abenga na yo to a famille to sokoli to kena marambo aboeti wapi. Au monde a été que au memi makambo ba piste moko ezanga zanga tina après ya linga mingi c'est le yo à tout moment bazala kana non ce que za kana mutu trop bolingo ekotaka kaka pour faire étant za trop poto bazala kana seli ce qu'on kotsa bolingo pa na été nini Blaise Musika sika motema mama kapidi ya tapesa ça il fallait pas zala nae oh te ah papa Hervé azarana batu déjà bazarana ba on ba DG Polo ba pichu botoko libu noir azana ba visa mponda Jires Zamba azana bato ya azalaka na bango siko tika bango akoma na ko bilongo bakakena supoto te yo so mona en place OK poto na ndenga mabeti aza muntu moi contre ta yo bika mboka na biso nde to pesa visa valeur mais azarande na moyen te po azana mukanda te azana moyen te po azana mukanda te so azana mukanda nda kindaka ne air tout nazana mukanda te to sani afaine ka beaucoup la bana faina ya aosa musique na EP album na ya ngwana Chakala 32 millions de filles ça va mais le to mona dasilo autuko ba on émission na lundi abi banse ba écrit o aboaka ki na dynastie volume 2 bimité mais da woleli ko bimisa ngoku eloko ane osala bino bagolo moi pasité te pasi na nini projet ezali ya faire rigola mamunyo so batu bazotala na nini te faire batala ke na mabina te malgré za grand danseur batala ke na loyembo donc faire gola akoyemba banzembo eza ebele o ayembi na ba ya Jackie o ayembi na baba bindombe o eza banzembo ya kitoko siko to banga nani pepo nani tozana mutu to banga te tozana eloko pe to banga te générique et lobila biso eloko mon côté mais eloko pe ko changer te pour Bill Clinton c'est notre frère
Papa teni ya bile alobi eloko oyo akanisa keza bango ya bana maison mère. Comment on a fait rigola ko benga sous présence ba soleil wanga ba tout ko participer. Yango s'appelle ligne ya raison le là a quitté na ye dynastie. So ekuto so ebisa mamba bo kamusinga. Ya okanisa eloko ya mutu yo okanisa ngo ya bana ya maison mère. Ya sala ya bana maison mère. Mama yango wana nde akamusinga. Carlos Bila motema ya ma Mireille Totokani donc Carlos Bila ya ma Mireille Totokani et kindara bongo ma Mireille Totokani ya Carlos Bila ya okanisa eloko ya mutu yo kanisa ngo mutu na bale na lupango bio kanisi bala ngo mi ya fami ezala te ya bana maison mère na combien na ya te combien ate eloko te ata eloko te ayakaka abwaki bakri na ye azwi pe oyo akokai kozwa na bia to sola malembi est-ce que vraiment Bill Clinton boui ayembela net ngabo na pesa Bill Clinton ata $200 abwaka nga na osala ngo te na somba basaka fufu bana balia te wana eza perte mais siko azwi temps na dynastie sans sa valeur à Bill Clinton ezongi reconnaissance il faut ezalaka dans sens ne ezalaka souté a perdango oh nani na tuna Bill Clinton atazo beta na kuna na bana tapo batelema baolika oh mais non ibso mambo eza solo est-ce que mamna lo bana okosi na miziki ya ba mongo kutu batu ba hotelema batala ta ba mongo ke oh mais mamna lo beza vérité na ebite sika ba criper le so l'équipe Bill asila wana ezobeta makambu ya kala c'est ya carte à vert lelo comme carte électeur ezobimisa batu bilongi mabe mambo ezo changer Kodomiga oh jogo nanga parvi bo sous le classe ça et puis gardien nanga modi et puis mon jogo prof ouais oh mambo yo bete sila lelo na carte électeur comme bakangio mebi mso elongi mabe mambo ezo changer na mokili. Emmanuel Kalanji, le coach, mais c'est le producteur, Babu l'homistorié depuis Italia. Yam Pakaye, Emmanuel Kalanji. Na pese mnambo te place aza. Na pese Emmanuel Kalanji. Ouais, na pese mbo te place aza. Asila. Asila. Yuma oyo, bayuma babu. Eza omoni biloko mususu. O ezali neti ngai na conseil na ko pesa neti faire rigola. Asanga na ane lisu na baninga na ye. Bana na ye ba frère na ye à maison mère ti pour comme erreur ba maramon mais oui ba maramon est-ce que ba maturité oyo okomo na pas JDT pour akola ba maturité o mo na pas nokoli aste akola donc ba maturité ezoyaka e pas ba jeune oyo bango ba yaki kozwa pour lelo basala kombo na musique pour lelo ba bina filé pe ba leka bango bina fila lekina ka bango wana oh poso etoke na maturité normale est-ce que yo solo oyoka aimer l'alias na genre ya ba polémique oh est-ce que so yoka JDT na genre ya ba polémique oh donc yango na zolo ba ke maison mère za lupango ba mongo o ezamna so eka batu ba oswana na quartier okaka et pas ba mongo wana Voilà, donc on continue avec Yam Pakalessage. Mettez vos commentaires s'il vous plaît. Abonnez la biso ya selon la vérité Elkune avec la bio naturellement bio. Je suis là avec Yam Pakalessage. Beaucoup c'est plus là, like, partager. Laissez vos commentaires ceux qui aiment Pakalobi et ça le kuta mais on me ça le kola le pont ba mango toujours au soir. Ouais. Donc ba no nyos ba bima na maison nabi eza lupango eza mal réputé na quartier. Parce que on a le pan on baluka bitumbate le pan so que defse eloko yebe ko zonga te so zo defsa ba maki no kokota kakuna te le pan ba mongo donc et sa réputation ya mabe réputation ya mabe donc ya mabe donc ba même comportement mo langage na ba même 12 donc bozo même monter mabe donc bazo cultiver la haine et non la paix donc na sens one. Merci beaucoup Yampaga. Selon un peu dynastie de chaque volume de février, d'ici là dans un mois, parce que déjà un mois de janvier, aujourd'hui c'est le 3 déjà. Et vous êtes sûr que Papa Vaza toujours dans le studio? Vous êtes sûr que volume 2 est Kobima? Vous êtes sûr que le 14 février Kobima? En tant que Gaulois. Et bima oui pour tout ça la maison de disques na biso o ezali makasi o ezali Sony Music et puis Sony Music ezali maison de disques eza série eza te que maison de disques moko boye ya ivoirien moko to béninois moko boye te eza que o elobami na Sony Music etika la bongo programme on eza tracé donc le 14
février rendez-vous na base na bafle donc soko za mukolo olobi ozobimisa yeba omibatela oui bonne chance na banzembo na ah volume 1 yokana te eloko etekama makasi bon na teka déjà ne fera tekio ba plus de 40 000 et quelques la kalate disque d'or na etekama bon te mais disque d'or batu bazo sona ba 5 ans so tozona ba inani demi ah oui donc moi na mail oui ça déjà moi na zokola papa zolo ba papa nuki oui témoin na zokola te biso ça témoin na zokola tata te mon mboka te to kinango vraiment na ba norme oui ça toujours vente en ligne na salamate ba bimisi ba disque aka ba CD moni mambango to ke na bino ndenge nyonso obukulinga tozaka na besoin ya valeur ya couleur ya musique ya Congo. Yeah. Merci beaucoup Yampaka les sages nabi ke batba ko sepela volume 1 en tout cas tobi ke to belé ba consommer ki en 4 stock eza marathon et l'autre comme on a déjà volume 2 eza le 14 février à bientôt faire rigola a ko bimisa volume 2 ba l'amour et la bonne musique tobi ke bo kozela Yampaka to ke mke na rochité outi da ko lo banda ka ba mongo mambasele yo bile tout consort mais les loyo en tant que Gaulois toi en 2023 bozo ya na stade de Martyr ça fait longtemps faire rigola abimisa ba mission libandati là ba tnyo ba loka boyo bibino ba Gaulois pe boyo ka ba remarque na bino et le bozé parce que mikolo to baka oser boko meka ozaza na kauka yepa koti na makambo oser quand tu na oza stade de Martyr moi silence o ekita na Kinshasa fait rigola de lo bozo ko affirmer biso boko tondi ça comme artiste na biso je dois surtout le nom Fally pour pas mutati qui stade na défaut vous êtes sûr que le stade de Martyr aux la plein à craquer ba peur que ko kwea boko tambu ça peut stade de Martyr ba ba uti ko tambu ça to rotondi sa ndenge wenge tondi saka pour faire rigola c'est di wenge oh il manqua qui le 30 juin yango ezala donc faire rigola aeka na ba compliment donc ba kombo mususu wana ko lobara te po to wana tina na ngote donc to ko sala o wenge asalaki donc to ko tika bilemo vraiment ezalaki un jour wenge ba olobake ndenge biso to beta to kei donc moi na suka na biso auta ipe ko donc compter wenge te parce que na génération na bango héritier Watanabe a osé Fally pour pas oser botika libino est-ce qu'elle fait rigola bien faire la génération mona bato yozotam muninga na bango te faire muninga na bango te na musique ya yaza la rato papa za la rato non est-ce que ko comparer faire rigola na nyokalo e bandande tant faire rigola zobeta amasuwa na bango te donc baninga bango wana mwende ba welela ani oyo tikoleka baninga bango wana oyo ezaki muninga ne muswasali kamuye pa zui motema moto tant basana na mam na bon yo mona faire rigola zoi motema moto nango zoi motema moto héritier tant muninga na ye oyo tikolobana asali héritier tali muninga na ngako sane ye pa weleli mais tant bana mike basala likam na mona faire azaka na motema boyaya pe ya bo papa nazozela tango nanga c'est fini. Donc au tard al souffrir niveau mona bangote basa baninga te malgré musique yango équipara nango te malgré mutune so luka ko lia nae mais ba basa ko évoluer na carrière na bango ba ko beta ba ko zo ba disque d'or mais le yo ko boya na boyi bangote mais na expliquer que basa baninga ya faire rigola te na boyi bangote ba osa misala po bazo lesa ba famille na ba misupe ba osa misala bazo basa na banyungu ya biloko ba defa po ba beta makambo ba beta mais faire rigola na bango nde baza baninga te oh et bon na message ko defa aluka ba voyager à Simbisi aluka boy à Simbisi siko biloko wana e pas faire rigola ko za te mais so kende Angola ou beta na Angola c'est que maestro à Simbisi ba mi e biga ba la pembe ila solo la vérité to lo ba vérité année oyo
eza année ya polémique te eza année ya ke tosololaka clair donc nasi nalobi makambo nalobi bato bazali bacomprendre yango bato tu bacomprendre na stade elekai boye normal esili nango mais bato solo la vérité bacomprendre te parce que bango mingi poto bacomprendre biso ngano toa na kini bacomprendre nani akodefa avoyage atiki buka lopango na stade mpe adefaki lopango eza kaka mpe mibale moko na matete ya 33 000 oyo abandalo wana mosusu oyebi na pui 38 000 bacommissionnaire bacamarade na ngai nga bacommissionnaire bato nanga na bato ya bahotel bagérant bato nanga nga azaka bagérant bahotel bacommissionnaire bacamarade nanga bayebaka nde oza bosokende hotel na bumbu na koyeba po bagérant bamasana tala bénéfice empaka toshite tokomi na suka tokomi na suka make toboloba oyo adefisaki lopango mais je sais pas en tout cas nayebi te bapropos tennis ananga comme on invité ayebi ye moko mission oyo akodefa si na stade de martyr pa defaki parce que so olobika bato bakocomprendre abeta stade ya liboso to ya mibale ya liboso ya nyongo mettez vos commentaires s'il vous plaît mais vrai c'est qu'il là je connais pas un pas yango moni makambo oh lelo to solo bino bokomo faire rigola ba voyager te na janvier au qu'est-ce que Canada na février ba oki obeta na France donc ezo zala ke azo kende orchestre azo mema voyage ya temps o ezala bien po na mutu akei azo ngape bien po musique wana tolobaka eza business mutu moko te na business ne même na bachaîne oyo tozosala eza business ne yo ozosala bémission bien boye mutu oyo mpe mokolo chaîne aza na besoin aganye aye te mpo aede kaka yo ozwa salaire no ye mpe ifo aganye na bamateriel na ye atia bamegane atiaka batransport na ye wi yango ndenge fe regola amemaka jet set c'est une entreprise eza te bapetite ozokende wana boyebaka bozala mayele botala vie ya boye soko olali na ndako ya mutu na poto so omoni tshombo oyiba yango otia na saki non bango baconseillera bamusicien na bango bon mpo bayaka na batshombo bayaka na batelefone ayebi code nango te seki oyibi bayaka yaka ebele wana te bamusicien na bango misu bafandafanda na basia bagarage wana omona ye na batelefone ayebi bacode na bango te yo ozwi yango wapi mpo so ye okabelinga telefone opesanga na code nango na bandako ya bato balala omonaka tshongo ebungaki te flat sikoyo omoni makambo yango wana oyo mpona nini jet set tolingaka nanu kokendekende na bamusicien bakende voyage inutile te donc bana balamuka bakende classe bamoni papa ça c'est quoi atuna sekite mpo yayebike bakoli nde elalaka na salon tokomi na suka s'il vous plaît mes abonnés totambola na nsima ngonga ya mpaka tokomi na suka qu'est-ce que les gens doivent retenir na passage na na solo la vérité télé donc na solo la vérité bagaulois na bagauloise na bagladiator tofingi mutu te to expliquer oyo eza ke clair ke fere azalaka moninga na bango te tosoli vérité mpo na frère na biso Didier Kalonji ke aza frère na biso ekochange te bon Bill Clinton ke Frère Gola aza ndeko na ye kozwana na ye na Serge oyo aza selio etalaki Frère Gola te soki omonaki mabe Frère Gola aza ndeko na yo aza ndeko ya selio oyebise ndeko na nga nde tovivaka comment selio a se comporter boye donc alors Frère alingaki tala na conscience na pe abengi oyo abengi oyo yaya a Jésus pusana to bongisa tangu o comprendre te okenango mabe yango moni biso force du progrès ya faire rigola to yebiso kama mamba miki to finite oui bise nini parce que to mina suka ya message zo la ose bazo joyeux vraiment to yebisi ke Bill Clinton oza grand animateur na mboka oyo pe a son âme ba Rafalt balanda yo donc il faut ala exemplaire ba succès nion social na mboka oyo kolinga olekisa ngo na mupipete koyaka na ba TV kolobaka loba mangambo eza en sens te yango moni lelo ba musicien bele bazo kufa ba artiste à danger et senga chaque kongo na famille na ye ba ke ko senga pona ye donc il faut otala avenir nazo sala nini pe pona nini so ko loba bongo ozo mona te ke iko apporter et l'autre côté botika na kana ba ranking na vie ya pamba donc o na lobi yango mabe un message au tikeli ndeko na biso animateur na biso Bill mais aka na succès autour bakasi la manika na succès alors sala musala na uti ko bimisa na générique na ye to bike boye bite
na on atala ngote na ope na yoka te na leki na babar nyonso nazobima lisusu siko nayebi te na telefone wana eza boyo général nani ozoyoka kaka parce que ya papa chéri nazoyoka ya sele yo kombe suka kombe suka ya sele yo Scram Poutine félicitations Blaise Musika Sikambote place oza yango moni posa biloko toza nango yango wana sele yo oyo oyike bato bauta oseka sele yo kalate aza jeune a féliciter akosala nini sele yo akangamaka akosala baoyo babotola ye passeport basala boye tala ke mobali aza na esprit ke ekosimba kaka lelo esimba esimba ouais oye toye oh nabi soit omemi on même na ndenge sele yo so lelo akufi otika bana bien mais oui ok toye oui ouais de ça akufi lelo bana batika la tika bana bien donc tous on a besoin ya bongo pour na bino ba artiste na biso non et comme ke bembeno sali 96 jours bazokendika bakota ki abakoti amabi donc yango Bill Clinton nous a frère na biso oza na mitema na biso pour ça na biso pesa il faut za na dynastie na pesi Arlo Matumbongo yo nous arayanga dans Mireille Toto Kani ya biso moko vraiment et qui n'a bongo et puis ce na Yvette Mbia Zanoti et puis na pesi sou mbote na mon bof qui est Gina Mama Lene zalaka type Bukana et puis Gilles Osemo charge ya Jobu et puis Patrick Moyo charge ya Cape Town ndeka maman ezalaka na yebike à la prochaine tout le monde a les silité to sola mikolo to pesa mutu chance te poto pesa chance sala album a bien batu ba sumba so lingi chance kosi et puis bato nyonso bakosa biso na basoso na loso boye bage chaque Congo bakabona na pa verkis likolo asoso na loso chaque Congo masika bi mikolo ba feti okosa ngai bana ba oliani to kabwana donc tolinga toka bona me biso taliga Damas ezeli ote tozongani solo la western na kitsakanda. Merci beaucoup Yampara le sage, c'était la bio et Yampara les sages. Si vous avez vraiment aimé cette très belle émission, laissez vos commentaires, partagez, likez, ça me fera énormément plaisir. Merci d'avoir tout côté la biso à travers des solos la vérité Elkino avec la bio, bébé de la presse est naturellement bio. Hein? La fille qui se complique pas, elle est toujours naturellement bio. Voilà. Merci à mon équipe technique Mobimba ya Sola vérité Elkin. Là je vois mon cordon Migra Malonzi. Merci na Jordan. Mon confrère, je vous aime bien. Merci na Emmanuel Calon, je suis le coach, mais c'est le producteur, hein, baby, le mystérieux depuis Italie. Baby, on peut foutre kata na kata yampaka. Emmanuel na kata. Te go kata te boaka. Te aotinda ma bibish umu. Aotinda ka. Aotinda. Les kata na kata mais les sages abi otinda. Et puis masa nanga amarula moko tozalani na mamba presse. Amarula na pesi mbote place où ça vraiment. Mutu nanga. Yo kango Amarula. Salut à toi aussi. Là je vois du coup j'étais aussi côté na yo en tout cas. Des gros bisous à toi. L'autre celui qui a naboka nanga ebelete. Bisous bye à la prochaine. Pas solo la vérité.